biso nga déjà tant que la kenga mabe alobi nanga mabe a insulté nga à reconnaître en côté qui a sali mabe déjà grave tant que déjà je sais que finga déjà zoba ah bon na on nyonso na sala na ba limite ma comme ça ba limite faut ça là to dépasser la limite nga na lobaki même ngai na loba ce qui na kufi nta matanga na mati j'avais vraiment kufi libe to mta kufi kuna na royate ça dit na lobango tant na loba likambo wana tant na loba likambo na lobango na chamai na munoko te peuple yo kanga ngai singa nga zoba ya kinchiki mais animation te OK. Il y a animation te place wana ba bunga mabe yango ni biso o ba musicien état d'esprit ali ana mta wenge Yo la mta wenge na mta wenge oh mais comment na mta wenge yo na mta nani ngana ebo ya mta culture pays vi parce que bango wenge tango bimaki yo be culture pays vi wenge yo ka santamati kama beta bakini bouger wana bakitira na nuta mulolo yigima moto ebino batu musuta nyozo ba vena so ba jibe na ba wera banani nzamba zali ba jos na baza ba n'importe qui na mboka oyo babundi on na orchestre wana za ba histoire ebele so vedo lobela ngo ba oya oboya ba ofinga biso su bazoba na rebandela ngo na loba bongo na dama déterminer na likambo nga na loba ngo parce que ça na makambo susu songa nota elo ba passion nga na mona ba choc musunga na zwa na buka na ba makolo olela mais na elo ka muke ba tout elo mo ba lobe tout changa parce que na za grand animateur ya mboko ba boya senga na fo animateur ça demande toi to beta c'est meki maman pelisa ana kini boyebi ya ferangwa sumaye on va biscuiter les écoliers tout le monde en a été dans studio on a les gars chez voir ici. Bonjour et bonsoir chers internet partout dans le monde bozolanda biso ça dépend de l'heure ya mutu na mutu partout na mboka nini wa vali bazolanda biso vraiment bandini ya lingomba ya koba plus en tout cas ba mbote na bino nyo surtout ba mbote donc partout bino mo boyebi ka ande to kendaka na bino et merci vraiment à Fabrice Ngoma depuis États-Unis et merci à Rit Mutombo depuis France et merci à Trésor Mutombo depuis France et merci à Matou babi Matou mona muto asimbi matadi mikolo na maboko azo sécuriser le lot sentir à matadi quoi Matou donc balobi patron ya malembe azo yaka malembe kala mingi ta mokili muinda quoi donc merci vraiment babi Yannick Kinia Yannick Kinia babi donc makambo eza mais biso tala kaka koto pe babi ya Willy Musheni mais tala kaka ya Willy Musheni babi ba don déjà ezo kende ezo pesa ma mais biso tisiko notre recevoir ata don morote l'autre recevoir invité na bino bolingaka trop o bino bolobaka ke o sala ndeti mwa kokokana quoi invité bolela moi trop vraiment je sais que tu peux nyamura kira donc toi simbi donc kini mobimba na makambo tali animation quoi ya boni je sais bien bourgeois moi kala koba plus danger to landa yo kala mingi ta wana sele mukuku na ba analyse kaka donc koba plus bo s'abonner kaka bo zala toujours olanda koba plus la chaîne moko propre ya ba artiste ya bien et ba biso yo puis là elingaka bato balobaka mingi bosolo ofinga te mabe ya motu te mais kolobaka abe bosolo voilà ouais je sais que boni nani basango ya mouvement po makambo na yo mpe ekomi wana ndeti seno basoupçon ndenge ezobimela mouvement nao ndenge nini mais mouvement eza bien baberet rouge oyo baza partout dans le monde bazolanda ngai en tout cas toza bien toza toujours na side and play Junior Milimo
en solo, on a breveté le Kima. Qui se soit. C'est bon, donc Benda est à Lomoi déjà depuis Kala, place à Zalaki. Comme au Salama, dans Serre Nabiso Barbara, Tanab. Et puis, il y a Bengaki Ngai, habité, TGV en tout cas, fou, n'intégré Babéré Rouge. Bon, là, frère, collègue, Tobane Moussalo Leloté, à Sali Petro. Donc, la choix naïe, à préférence à Nabiso. Tout en entreprise, bon, on est pour le battre. Il faut que les gars, place Moko, à l'aise pour, à responsable. Ah ouais, mais je sais que tout qui est malgré tout bêtis solo, il y a pas béret rouge. Mais bah soupçon moi bando bimake, je sais que Azo lâché ba béret rouge à qui n'avait pas maman Biliabel. Non. Tu éviter projet na maman Biliabel et dans non, ils kaka tout le bas. Ils ont encore tout ça là, maman, tout ça maman pour, il ça là. Disque naïe, à préférer générique, j'ai ça qu'à participer. Ils ont mon côté, ils ont un titinal capone. Beta drum. Ils ont il y a un abisso qui n'a pas so. Mokalia, même un petit solo. Donc ils ont maman Koli déjà 60 déjà. Nous avons maman Koli. Alors face à la tournée héros américain, à préférer dans la naïe, dans le tambour la naïe pour biloko na sali wana na album na Ekana ozomona na album na Ekana ezala na sens ki ya ngamu pe na sala wana utambusa mama ba place pour beta aza na 4 salles ya minene na beta bazo négocier moko ya suka pour batia mango ba date. OK. Mais quoi liboso za na Zénith de Paris bientôt maintenant nous batie date te. Wana yo OK. Mais oui. Kena yeti. Nyamuragira. Kena ye na makasi ya jean sana FIFA. Donc, il y a un abisso, frère qui vient dans Zala. C'est bien parce qu'il faut y avoir un sala. Pour la mobile ici, le rôle en a pour bandi maillot travailler. On a un star, qui est un star munène. Un star munène, un petit sala minène, seulement rebellé na Seigneur lay papa na bisso pe asona. Alors maman, photos à la pembe ni naie, to pese ma force. Si mukolo o nzambe a tchela na mukili e kokoka. Alors photos à la naie. Sobana na eto zaranaye futo zaranaye uzimo mama lingi mama amigolo azoli ngolia fufute moi ça qui a loso otikele ça des akaka lo mo ya bien ndenge to mona ki Bill Clinton asala ki loko na mama chala mwana persona et pourquoi pas ngai vous comprenez donc ça bien tant que tous à la cabine maman bazana vivante faut que ça na bango que ça bango honneur na bango donc fou et puis ça na maman te moni tango yeso sekwaka ndako pesa sango na ba ekoli ya nzambe ezalaka moi si donc il y a moi photo za maman les attaques na tika béret rouge na toujours na béret rouge même biso moko tous na otala ma bébé sur ba voyage na biso tezali pour to boya na redévoiler vous comprendre il y a na kabola kaka voilà. Mais je sais que tu peux lelo oyo to comme na système Tchadat. Système Tchadat tu kotala par rapport ya ba calendrier na oya bino na ya ba mususu to ko loba to tika lo mona calendrier na bino te to moni pe bino pe te ke place moko to bozo penser même ya ko Tchadat to moni yango te mais lelo quand même merci na monstre d'amour mimi bat na mikili wa mimi groupe na ye mwandambu na mikili ko bakei quand même ve azo sala déjà moi espoir moko bu ya ko laksa que non aza capable ya ko beta ba grand salle mais depuis bino bolongwe pas monstre d'amour tu sikoyo nan go beti grand salle moko te ya ko prouver que non vous êtes capable ya ko sala pe quelque chose na mboka oyo il y a encore du temps donc quand ils allaient qui tira pays vers l'orchestre mukete l'orchestre munene umeli ko beta makambo zolo bana ya badatu wana umeli ko bongo te e bandaka ne biso to banda makambo succès ya kitirana biso to zala biso to yaki bato o to sali bato asali succès na bango apo yoyo ya biso ezali vous comprenez biso ezali que
tosali succès na orchestre na biso mamo tobimi na succès na biso na orchestre mamo parce que nga nabeta album boso sponsor bakatisa malema mbwa nabeta sponsor naye kobeta signature malema mbwa ozo comprendre après nde bato mosusu bakomi koya mpo bamonike orchestre mpona mbuma eteli ozo comprendre na basanso wana donc tokobeta na biso tokobeta na biso basale ya minene no ozoloba toza na posa nano ya kotravailler tovandisa orchestre ezala nano bien tant torepetaka na maeva omonaka bato batali au grand mouvement bato batravailla boso eza no travail tokobeta na biso mais oza supplika na bajoin awa omonaka aki te bato babombai mwa lero moko bomoi mpe makambo mpo okamwa ka na juin awa quelque chose va se passer donc bato mitumbisamaka na bango te orchestre eza bien eza stable ndenge papa Chéra zoloba cholestérol ça va Papa Chéri Binadama. Donc il faut être calme. Donc il faut être calme. Donc où est la temba mbangouté vous comprendre. Donc nous a bien la juin biso tout aux la juin. Mais attends vous dans les 1er juin yo bandis ko compter ba mikolo on va mamour les belé et puis to regarder quand on pas plus pour expliquer vous comprendre. Donc ma béret rouge tout ou balingaje ça tu peux c'est d'un plein milimo brillant de vêter lukima basa na bango calme ba osepela ouais Jojo Salazar donc oyoki déjà réponse na yo yango wana je sais qu'à longwete je sais qu'à longwete azara toujours na ba béret rouge ba marcher ensemble neka ba marcher akaka donc to recevoir bango peut-être lundi comme d'habitude neka bichono se toyebi na Sainte-Thérèse na Maeva donc répétition que les gars vraiment ça va mais je sais que nalingi tout en plein air tout sur le langue en plein air tout en plein air ok pour mutalo bana été que oza ki na kukuté yo moko za présent au landa net tout nga si ya le lot moni nalingi to yana vers monstre d'amour l'utira pays vie et je ici ba musicien ya kala et bengaki ba musicien ya kala salaki appel na ba musicien ya kala ok tomoni bao balongwaki ndeti so totali pire mutu na yo Jos Diena azongaki mais kozonga ya Jos Diena na souci na yo alobi ki asengela obo limbisi et pas monstre d'amour et après to solo la yango pe oboyaka yango ngai mutu asengela obo limbisi te mais par après aussi tu yo komona départ ya culture pays ville en France mais tout moni masana yo azate Jos Diena atikali bon on appelle la monica ba image bando atindeli nga ebele ça fait mal ce que vous allez à qui peut taper tiens monter aux la passe maintenant le balika mon papa Chéra zoloba faut être calme dans la vie il faut être calme il faut la déterminer dans les gambo sala donc il faut tout ça déterminer vers rouge tout le monde a makamsu na musika tabana mibali parce que tout là boye même nelongi tout le monde na ngo dans mitema vous comprendre mutu so alingi otalingi ote olinga te ke mai koma masanga muta komisa mai masanga eza kanza ye moko seigneur alors biso nga déjà tant mutalake ninga mabe alobi nanga mabe a insulter nga à reconnaître en côté qui a sali mabe mais c'est déjà grave tant on a déjà je sais que finga déjà zoba ah bon na onyo so na sala bon on va on dit mon colonie là on donne tout c'est la résurrection parce que m'toti que l'éternel ah ouais exactement ah ils a passé parce que on a reçu un pardon faut y ba likamulini ko yo sali vous aurez reconnaître likamulini vous aurez reconnaître likamoko oyo moko yebi oyo sali donc au conscience na yo interpellé que non au sala ki mabe moko boy omoni tango makambo ya héritier Watanabe bali misanga na tcheko mona batu te na kati awa makambo ebimaka ba voice tu vois makambo ebimaka ba voice ke boye héritier aza boye makambo ba voice ndenge yokaki boye oyo héritier amta deux fois voilà ba meme biloko mo ya ndenge wana
Et pourquoi basengaki pardon? C'est-à-dire lettre mais salami na bureau. Tant lettre ne zobima c'est que présent orchestre ayebi. Normalement. Lettre on est bimi na télévision et sengami pardon mo bio parce que ba yebi eloko ni basengeli pardon. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Wow. Dans ma sens wana. Tant on a sur na vandi boy. Naza na bien à bonne santé. Kama temele na nga oya pasi. Car na buzoba nango on a ta chemise à Dolce Gabbana. On a ti gondo na ngai swag, on a ti basket na ngai ya Balenciaga, na propre kepi na ngai ya Dior. Bana na nga ba vivre, ba tanga classe na mukio na zozwa, na zoba. Après kaka na iloko moko boye, te bobuka do senga pardon, non, faut être calme. Nzamba yebi o nini, ayebi mabena, ayebi ozo sala mabena oyo. Justice ensemble ezali. Ceux qui baboyi kosenga pardon, bien baboyi kosenga ta merci. Peuple ko remercier nga na attaque na GSAC na bini sarabango. Mukono kufa ba koma merci artiste pour tout. Pas ba commander ngona parce que ba yebi ko nga na sali na kati mboko. Mais koyaka na sentiment moko bo oyo koya na ngeza esengo musu eza peut-être na maloba ya mutu ça même appel ça même likambo koyaka lokwa mona muke moko boye kaka boye pona nini tozola lanzala tozo souffrir tozana ba difficulté mais tozo souffrir peut-être monstre à comprendre que déjà vous avez la difficulté malgré vos longs mais il y a des difficultés même il y a besoin même difficulté difficulté aux autres on a des difficultés oyo ezalaka déjà nande tozalaka atana ndenge tozaboy ba difficulté on ezakaka alors c'est mieux to vivre na difficulté oya biso moko tozo ba ke difficulté ezanga moko na lukango parce que place tozali to bongate. OK. Oluka nzela na biso oyo toko nzamba osunga biso na musala biso toyebi biso basoba. Ngai pasi ya Jose ya pasi nanga. Esengo Jose ya esengo nanga. Mona changu. Vous comprendre? Ah ouais. Bon chanteur, bon danseur. Peut-être na makamoko boye bien na kozanga koyeba. Pona fifo yeba muto alinganga na muto alinganga te. Okoyeba même moi je vais muto alinganga te. Ça monio bono zaneka keba comme no pakimi. Akimi. Aussi mbele libanga. De yeba na aso confiance. Bon ce que yo mutu. Vous comprendre? Alors ça passe. Donc na olinga te parce que déjà que jo ça te bien nini na maloba oya lobaki. Et donc ba humilier. C'est pas propre. Parce que tu as vu que wana nengele kapo ibaka ko ate ambassade lobaki boyeni nango ezaka boye. Mais ça 12 le baba na wenge. Non, et logo ba beti juste ezaki déjà tokolo ba coup préparé bande ko zela bino nyonso boya ko sangana na kata nini. Acha bino ki finu. Tant tazo ba ke naza beret rouge na sokoto na mbila. So ba pesi ordre na beto masasi na beto masasi. Ça dit beret rouge c'est état d'esprit. Faut en caler, faut timber là déjà. Parce que nous avons des limites, il ne va pas falloir pour pas aigle. Nous avons des limites, des limites, il faut dépasser la limite. Nous avons des limites, même ceux qui ont koufi, nous avons des limites. C'est vrai qu'on va koufi, nous avons koufi, nous avons des ça dit, on a le bango, on a le bali kamboana, on a le bali kamboana, on a le bango, on a chamma ina monogote, peuple yokanga. Mais la décision si vous faites la con parce que na yebi na sepela ka te ne na garabo bonjour la décision est à fort ngai finga nga zoba ya kinchiki mais animation te OK place wana ya animation te place wana ba bunga mabe kasi nde ozala propre boye ne bana baotanga nchiki kasi mayele na ngai yango wana nzambe apesanga te yo ozala musicien tika bata nchiki na bata nchiki bamusicien
Et puis musicien on comprend que musicien yango moni biso o ba musicien état d'esprit ali ana muta wenge yo da muta wenge na muta wenge oh mais comment na muta wenge yo na muta nani ngana ebo ya muta culture pays vie parce que mongo wenge tango bima ki yebe culture pays vie wenge o ka santamati tango beta bakini bouger wana bakitira na nuta mulolo yigima moi to ebi no batu musuta yo zo ba vena so ba jibe na ba wera banani bato akota ba parler d'espoir na ba cheval ba double zénith yo zo ba onde baba grand prêtre bon ba pesa biso bouille ya musique ya wenge BCPG bonjour bonjour moni na za bouille kasi wengeti bien ça na ti danser te Ra avait beaucoup côté Moussouran avait beaucoup voilà bien sapé bien parfumé voilà faut appeler en français faut dans français bon je trouve que monsieur mabani da wana fon kama te bo na français pour en français les ataza mutani ataza ya mwindu na usaki te français yo te boli ya pembe yo te déjà ya pembe donc Martis ça dit biso toza bien toza posé en tout cas ceux qui vont retirer juste bien sûr courage mon frère courage nzamba zali komona nzamba zali ba juste bien na baza ba n'importe qui te na mboka oyo ba bundi on pona orchestre wana za ba histoire rebelle so vedo lobelango ba oya oboya ba ofinga biso su bazoba mais quand même on montre que juste bien na imo azomi comme ça pepele pourtant on reconnaître que non juste bien na za muntu aza pepele te pour ce notre juste bien na côté chant aza danger non il y a la kisi bolingo juste bien la kisi bolingo la kisi bolingo na ye la kisi ba monisi bolingo na ye parce que bolingo na ramoko yiki ba beto 12 azali kamute ekufelite il y a la kisi bolingo na ye la kisi bolingo na ye bon donc c'est que yo na bolingo te obi yo za na bolingo te bolingo kufa kala mais pas tenir sa mutema mabe faut katane likasati mais nan je ça pas likasati nga si ko vraiment na bisu to no ba ke ya sona dae oya na ote na rebandela ngo na loba bongo na dama déterminer na likambo nga na loba ngo parce que za na makambo susu songa nota elo ba passion nga na mona ba choc musunga na zwa na buka na ba makolo olela mais na elo ka muke ba tout elo mo ba lobe tushanga parce que na za grand animateur ya mboko ba boya senga na fo animateur ozo belobi elo bote donc on a beaucoup fo animateur bon je peux pas répondre mais je sais que Narota là déjà na minute orchestre ya culture pays vi baza déjà na Paris bakana mingi temps déjà concert moi je m'en fous avec ça je m'en fous tout autant ma moto wana pour parler na lobaneti nini elo ni na wolo ba mais ça quand même de tout le baké les Congo qui gagne parce que ke beta libanda mboka eze logoté na minute ezotala esko waze kwa tembe ezotala biso nyonso etalinga te eze logoté eze événement mondial te oh événement mondial te oui événement mondial te événement mondial il était on tabulé ba beta 7 jours ya Olympia on avait événement avec na so ba Weranson ba beta ba double zénith vous comprendre événement ni ngana au monde eza événement parce que surtout aujourd'hui salle Adidas Arena eza salle sika et photos à la fière parce que biso nde bato to bandi yango ba congolais nde ba bandi yango naza na flair te naza na flair double photo monstre d'amour ba bokelanga flair te naza na flair na bo kuna ti donc pana ngaya makama mike qui a dit que la berre rouge va être pour tomber ta salle wana te tozana na bon moi on a envie to ça ba boulot to ça la danger na bani musique mona muke na okeno malem poli nango na takana na musicien dans le son qui a dit que to ça na vie faut dans la rondine laisse nous ça la plus wana
nakufi nano te maloba ya moto mokili ya maloba nzambe parce que biso nyonso totambola na samoi moto asimutaka si makolo ayaka te biso nyonso tozwaka na te makolo oyo na maboko oyo donc mpa na ngai donc y a rien quoi donc y a rien donc naomona eloo te omona noka na juin ya bamambo elekaleka nango okambo na juin bojoya mosika obiki lelo namoni okokanga te toza na naoexplike moko vérité quoi oza babilo mamaloba parce que po ya makambo mosusu ntongo bato azoloba ngo amona kaka kete bato bayoki mpe bandimi alors makambo mosusu fo kotelemela yango vraiment boye dès le départ nga vraiment mais quand même makambo mosusu fo kotelemela yango mais ozotelemela likambo mais ezosalama kaka donc c'est à dire que c'est que voi na yo eyokani te c'est pour cela yango nazoloba ke moi je m'en fous avec ça etalinga kutu te bamakambo yango baosala wa mais en réalité des choses nakolobela yango neti nini est-ce que oreconnaître que monstre azalaki vraiment na souci yo nde te wana yo elobi yo nazoyebisa moto elobi yo ngai na vie na ngai nakosamaka mosusu te kaka fo batangaka kombo ya motu moko boye yo batangaka kombo ya orchestre moko boye non naza fort kozala fort bien sûr nasala makambo oyo yanga ntango koloba no makambo ebele awa ntango na bino makambo balimite saka nabandi ya likambo esaka bato mpasi ntango baka likambo wana likambo ya liwa ntango nazoba bongo cela veut dire que déjà Martins naza na makambo oyo natango na motema oyo esalaka nga mpasi le passé c'est le passé. Oui, le passé c'est le passé. Lelo oyo même aussi balobi ata mokonzi ya mboka na biso Fatou Beton puis c'est bambote place azali alobi G5 na limbo beta kaka générique moko na ve na yo donc bokutana bocomposer loko moko boye bobeta ngo bino mibale toyebi déjà ye côté chorégraphie aka déjà fort yo côté animation ezaka fort siko bosangana animation na yo ye azwa yango abimisela yango badanse wana kotomta tie voix na ye kotomta tie voix na ye te basangisi bobando répéter ensemble bongo sikoyo ye sikoyo abani bakri na yo sikoyo akréer lango danse comment avec normalement son excellence pardon vraiment non son excellence pardon quoi je sais que 100 000 yango yo limbisa ngai 100 000 yango ça demoni toi tobeta semeki mama pelisa anakeni boyebi ya faire ngwa suma ye wa biscuit des écoliers tomona na te na studio ngana ega na tie voix ici donc basiro wana bomona na te yo tie kaka kasi saka na nguti ngana ega na tie voix yo po tie voix ici komona pe boyo komona pe mama msupe ko salama aya mabe wera na jibe bayokana ese sotalima jibe wera son ba vient na biso wana babulamu na bango leke bele ata bakabwana ki yango sale ko zonsipa tolo na bolamu ki tolo na mingi mabe yara mama be ya vous comprenez ba mabe vraiment ezali alors on a lingaka te tozonga na makambo wana parce que kama oloba kuna maizati donc mama oloba kuna te parce que koloba trop mbanga pasi mamuna kufa na ngani na zabo ina ba pasi na ngana ki bizoba na ngai oyebi na sepelane loko oloba ngo te na ba pasi na buzoba non je sais que ça artiste ya munene na mboka oyo moni lelo oyo bato soki bazo raisonner batali bave na biso juna so bayoki yo bakokomprendre ke oyo mpe kozala ve bao déjà jesaki so bayoki kote oyo makitoche directement donc omoni faso oza komizongisa lelo mpena na koyebisa yo nga vraimen nayema yango te oza na temps kenini na bapasi na nga non te bapasi oui biso nyonso tozalaka na bapasi mais ngai alingi longola na okota bapasi parce que yo oza na temps outi obeta eloko moko boye na banani dekali moko boye mais nayebisi yo yazwanaki lobi na maza mongale ewaso kichesa topangusa kindi mabina moi na vie faut mikitsa faut être humble
jibe mpia na panya lobaka papa chéri moto pamba oya sonaki lobi na mwasi ya mongale ewanso oya bunaki lobi na mwasi ya mongale leyo manacha Kinshasa topangusa kindi tosali babiloko wana eza babiloko moko boye tosala yango mais na vie koyaka te ke moni ngana boye na danger ngana boye na danger oyo Yesu Kristo kutu andima bo bete basete akotya bonga nito bakufi par rapport à génération na yo oyebi ke yo na minute oza vraiment na kati ya kilelo kasiti linga nde moni oyo reconnaître bongo ke yo moko ya kokomi lobela bave juna barasuté tozo défendre boulot na makambo na biso na bafitole makambo balobaka bakontre molema bato balobaka mo genre mpona artiste nde toyaka me na ndenge boulot pepele naza bien makambo yo mpenaki lelo sava nakebeta ntina Colombie na mama mbili ya bele place yango baplace yango bakoma olobake yango keno mama mbili ya bele asi yo commence okepa mama mbili ya bele eza mabe te nasundeli bayaya te papa Lutumba tikela manda chante bana okete abomango abomango atakuta abomango mpona bato mosusu mais lelo aza oyo maloba mowei yango nde oyo yalandaka oza comprendre malaka mpe na orchestre na ye ti bayetoka ekutu poto bazongi mpe nanga komo manda chante et puis ndenge ngai mpe nazali naza na baberin rouge mais ekodérange nga te kele nsusu weranson mpe nanga bike je sac na concert moto okebeta mais peti nanga zalana osamo eloko moko boye ou bien disque ezali sala boye bien boye na boye moi bila osilika baanimateur non bongo ye fazaka na bile nga mpe na peti na ye bien sûr mais bile ata oke na yo mais na suka na nsima nango bila osilika amwa lokola ndeti babwakisi wana eza makanisi na yo toyebela baanimateur ebele ti mambili ya bele mpa kolobaki te baona nchini sana tozwa baanimateur moko boye wana bamasa na nga bajanta basele oyo bazali baanimateur ya minene mpe bazanga na kati ya mboko bajanta bazali me bazosouffle te ndenge yo ezosouffle kilelo te wana moto olobi wana nayebi so vérité kisebuka mais nayebi so wi ebeti mais bazosouffle te ndenge yo ezosouffle kilelo mais soko nga lelo nde naza boye naza déjà lokola patron ya orchestre donc bandeko nango balimbisanga parce que naza sénateur à vie ozo comprendre donc naza ndenge moko te oyo bato mosusu baza na baorchestre na bango bazobeta nano moni chante akosalika moseta sous ordre ya papa chéri ozo comprendre mais soki neti ngai sede na olobaka nanga te ke okokee te o banini ayebiki naza deja mbiaka naza motu monene ya mboka oyo akoencourage nga ntango azomona babiloko eza plaisir ntango amonaki yango asepelaki baimage ya nga na mama mbilia ozo comprendre mais nakoloba te ke olika moo naza nango mpona bamasa te soki esenkelaki esala fitiring nde omoi nasala badimaria bamuchele tosala eloko ezocartonne ozo comprendre voilà donc cetadi nde nabaka jesak cipo aliamaka na nyonso nga to afrobeat apaka rap nde nakokaka te mais nyonso nasalaka na ngai jesak cipoyi naningi totala nanu je pense que nga na yo toza batémoin parce que tozala libanda mboka te la plupart baconcert oyo ebeti na stade de martyr fali abeti fer abeti moïse mbi abeti mais nakotala parmi na baconcert wana nyonso ndenge mpenza toyebeli stade fo etonda nani mpenza atondisi stade wana ah non on so sali ba plein eza différent ba plein te nakoloba te wana za mosala nzambe na point oyo sikoyo tozala vraiment sincère yo lobaka vérité yo lobaka mpenza vérité loba na bana nyonso ya mokili mobimba bandimi ya koba plus loba na bango vérité plein ya stade oyo to biso nyonso tomoni podium ezanga mokongo na bapodium eza na mokongo plein mpenza oyo tokolobaka musicien oyo atondisi stade eza nani parce que moïse mbi aza déjà na rang ya bamusicien po akende kobeta musike akende koteya te nani mpenza atondisi martyr po te nga besoin mpenza nazwa confirmation pano mpona nini nzela pardon toki malembe fale abeti agangeli plein na ye fer abeti mpe agangeli plein na ye moïse mbi abeti sono tomoni siko ngai nayeba na bato wana bamusicien wana misato nani vraiment confirme biso ke non atondisi martyr non nakoloba ngo te wana impossible comment oza moto olobaka vérité bravo na bakulutu bravo na frère nanga moïse mbi ke naye ana alobaki o
boye parce que on a mona qui on a là il va plein donc on va te oya mutu boye leki parce que moni toza boye mutambongo ati o leki ngana susu na 2 millions yo peut-être yo ozana 10 millions ngana na 7 millions toi batambongo ti non dans un complexe na ota les premiers à la gamme te wana ce que talinga te parce que naza porte parole na bango te les premiers à la gamme graver mutu moko te ah bango to en tout cas Fali Poupa d'accord Aigle Elmar Ferregola Pepele d'accord Moïse Mbi yesko tanana bandimi susu en tout cas na sepel no tangi komba Ferregola bien non na na problème mutu te na problème mutu te mais na linganga ndi mutu linganga parce que nzamba atikela biso to lingana tant mutu so lingote en tout cas za mabe donc c'est ça yesko ningo yo moni laka o comprendre que ça o alingaka yo te to oui na mukolo te oh boka si makamsu ndenge za na to to ni mamba jo sawa tu m'as mangé ça nga chose ça loba nanga omoni mutu na vie linga batonga yo so batonga na voice batonga bien te kotonga mabeza ya boy ngano to vandi boy vous comprendre wana kotonga mabe parce que ya ko loba bi ko enregistrer te et o tika la pété na chom aloba na mama bebele mais yemo na comprendre te tiki ya koma na makambo wana o te boy na boy nga impossible ko zo na question no zolo vous comprendre mutu mais comment yeba même moi si bo vivre ne o yeba. L'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Vous comprenez? Pourquoi il y a des gens qui ont manifesté Sengo. Si on a dit que vous filmé, à 2 micros, vous comprenez? Si on a dit que Sengo, vous comprenez que moi, on a parlé, il faut l'accepter. On a parlé. Vous comprenez? Unabetaka bango mbalo moni cameraman olinga tonga na boka ka unabetaka bango mbalo Mike Mulopwe yalinga na tombola lokolo mbalo abria solo mema bango na gauche na droite liboso na sima bisika yolingi oyo dansa mabibi bina kuna bodo na maifa ah na biso tika tant que ça clip nango kuna et la danger ouais pour ça clip nango kuna clip nango que ça la Laskoni Mbunza ah ouais c'est arrangé sana dans sama bibi clip nango que ça la wapi bino non bino wala ka bakta nzungu bakanga kifinu kubokendo ngayo clip bokindo sala première eloko bobeti mutu bakanga na nzungu arabo peut-être yoku to so nager bon so to yekote ba sede ni pay ba milimo aseni mais tala kaka clip bokindo sala kasi botambo ba clip bokindo sala ngo wapi wapi to sala ngo wapi oyebi debout banda koloba ke bientôt oyebi bientôt wana donc eleki même na koya mwana nzambe quelque chose va se passer to pesa tanata en tout cas loba trop ça la rien loba papa chéri vous comprenez blesse pour la lobby tika nzambata musa mokili ndenge ali vous comprenez donc vous a bien yo ko ba répéter na biso on a ba plein ça la makuna et makambelega kuna kasi yango na place ba loba ke no nzungu kasi makamna biso ata to sali fétiche ata to lamba nyau jour wana yo peke ndeko lia nyau la musique etali bisoda je sais que tu peux y relation ni nos akana ngona ba misa culturel pays via kala oya baba o buzalaka à l'époque wana est-ce que vous allez rappeler na non tout sur la bien sauf que ba msusu kata ba moni concert na bango wana le ba ko bunga ne ba petenga ba kin pas der na ge peso ba tiki akoma seneta ndo bunga motalika ya zaleki Hollande yate même na gabana tout sur la biso ok so qui était mbele longana sono ke Colombie te qui sont ne pe sala bien to panzana kaka sala bien to panzana ko panzana so la bien faut que mi sa nzambe dans ma pepele aussi sur la relation oui mais to panzana bo sala bien makasi ça so bien donc yo tine bo panzana na kisira pays sala na ho bien na vie bien tika to panzana on est to panzana bo sala bien
nazonga santé kitoko makambo to eza pepele kopanzana eza bien kopanzana ozofukumisa nzambe o comprendre toza bien asolola nanga bien nasololaka na Francis Email nasololaka na Darly nasololaka na ebele baya commun tosololaka na Pichu Concorde. Oui, ntango abita epoto wanga na ntango nazongaki na limete kuna ntango ayaki tosololaki na ye ngani namemai na orchestre Ok. na mwana masa na nga nawita poto moko boye ya fo motu na ye nalala mpa na ye tolani mbetu moko dona mbetu moko ya pie motu na nga nga na baite toke mouvement ntango ake mouvement mpe papapapa ilo ata na mokanda na ye arabi donc tosolaka bien bogar moko Ouais, je sais que tu peux te comment vraiment na fin émission na biso, mais je sais que lelo oyo babengi bino nyonso loko na obandela ngo c'est vraiment très important pour ba soupçon ya makambo na bandi déjà koyoka yango na bandi déjà koyoka yango kosangana CDN yo Jos presque bino nyonso tout quand bokendaki na ba oyo nyonso tout bozalaka awa bozawa que monstre d'amour akiti motema na lobi abeta bino ata moi single moko ya 3 chansons na générique moko nazoloba no parce que levé a commis capable non ezaka ye te mais nazo comprendre que tu vas préparer combien de génériques non nayebi ke tozoya wana wana kute orate te wana makambo tobeta ekosimbaka te kolega te o liquiti ko moi le gorge boy liquiti bino mo comprendre que non je sais akoma pena motema makasi je sais que bino boyebaka ya kala azali su ya lelo te soki na biso yo soki gorge boy liquiti silie je baby et baby je baby moi mbekoti zelo gorge boy liquiti je baby okomokonda po yebisanga tango boy liquiti ata potopoto koleka kaka ata potopoto koleka kaka boni ba séance ya bino ya studio parce que tosola ipe kutu na nani studio oya biso bien oya ya mama mbili oya mama mbili ya belle voilà to beti moni ba question kitoko ya mwana on a ce que star star donc mère azobeta 12 titres akana nga na scène intervention na moko générique oyo babenga comme nango tokimanga na ya na anglais boy mais titre album eza kana nga totravaille na petit frère nanga voyant aza animateur abwaka likolo totravaille nga napesi makambo nazongisi bato na excuse nazongisi bato na soki bapeti baleli nzala beta ekoko na motutu nazongisi bato na biloko wana me na baniance mosusu donc borango mpe maka mingi na bajuin awa bagi weston bayebi natosa elo awa nabetaka bango mbalombala mais wana eza kota babere rouge oyo bakri wana eza bakri moko boye naleli nabeti bango mwa toro moke mare abini nauti ndo baimage soki mpe bokozwa mpe image wana ya studio po balangisa yango na koba plus esala mwa bien yoer mo oyaka na biso na ndenge kitabataba nayebi to lelo oyela biso na ndenge kingulungulu te bo te ya turo na koya nango kaka na système ya tout pécha tout léger keba likuti boyi gorge boyi likuti donc tosali tosisi boulot